eza ya koyindo balobe pembe yangu mesi na so Major Bisadi TV yende kolo masolo peye mutambanda yango bana poto bana mukulimba partout ce que vous avez les années 15 ni wapi kolo masolo ko tu masolo musiko basala kisala kina bango so kolo likambo bele kwa koti ya Major Bisadi TV beaucoup sepela beaucoup zala tusiti mais abonnez-vous massivement quoi. Abonnez-vous na Major Bisadi TV. Tala ka bilokolo masolo zali abonnez-vous massivement na Major Bisadi TV. Ya kosambeza te oyebi qualité ya misala ya Major Bisadi TV. Major Bisadi d'Azogel Massou. Yende papa te, babi père spirituel. Major Bisadi TV en forme. Nous s'abonner. Abonnez-vous massivement na Major Bisadi TV pour qu'on a biloko nyonso kitoko. Bon s'abonner mingi na Major Bisadi TV. Major Bisadi TV number 1. Major Bisadi TV, oh c'est déjà demain. Alors bituro, bakumela siffler kukanga mabango ao. Musali zongi. Comment combien de fois bana ba classe T pour na makama minerval na bango bana ba classe T oh mais ça va pas de problème. Attends malasima na futango malasima te modero bana ba vandi bazo tanga te yusu ba ko futa malasima mais les na lobeki siko na za na mongo te ya on a lobeki na futa malasima quoi modero donc préfère bana no ba vona ba tanga te depuis quand on comment insister sur la lobby likam depuis quand comment qu'on insister sur la lobby likam pour na nga ça nyoso lingo sa modelo ça nyoso lingo sala mais pas pour na likama bana nga il faut battre en classe. Toi tu crois que lingara bango ko likangai mais so ko lingara bango futa bango minerval mais na ko futa boni be kolea oh yuka so lingara bango ko likangai modero boni boy modero nazoyo kayo pourquoi c'est mbongo ba super wax na zoaki mkono ngozo senga mbongo ya mbongo mamputa super wax na zoaki na ibisa kayo te mkono ngozo senga mbongo pesa mbongo na pesa mbongo na bango leo za tetia minerva na bana kutu na futi te mbongo super wax nazana mbongo te modero et ko arranger vraiment modero ba ko telemelanga likolo mbongo maputa na sala miracle modero ponyo za mawa te sala te na snap so penza solo wana balasima siko nazana OK. Ça va. Bon, quand on a pas parlé qu'il y a que Monica Sigo. Sentez bien, hein? Sentez bien parler. Ok. Mon frère Bill souffrait que je ne vous offre rien. Tu sais, depuis que je suis rentré, il y a eu une situation surtout où je n'ai pas été. Porte Nini n'a pas été. Oui, bien, on a Kinshasa, il y a un bon côté. Tel que moi, là, je suis chômeur. Mais pour avoir du travail, je dois corrompre. Je dois Mais si, c'est l'habitude ici à Kinshasa. Pour avoir du travail, vous devez corrompre. Il faut payer un bon. Si on paye un bon,
Dieu merci. Dieu merci, mon frère. La Bible dit qu'il a trouvé une bonne femme, une femme. Il a trouvé le bonheur. Mais n'eût été bijou. N'a évité. Les longs de Nasuki Wapi. Depuis qu'on est là, c'est elle qui se débrouille. La côté de Bapundu, etc. Et chaque soir, le fils que il y a un pamba, mon frère, tout ça n'a pas compté. C'est pourquoi je remercie Dieu. Ce qui a fait ça, moi aussi au bijouté. Qu'est-ce que je serais devenu? Grand frère, ngana lingina yebisa yo loko komoni conseil ngana koko pesa yo. Na banza yo moko vivre ba réalité yango yebisinga yeke awa. Moko kutana na mwasi moko ya bien. Mwasi wana za kosunga yo mais elobi te ke otambola pe na famille to kutana ka to solo na ka pe to pesa na makanisi ni to koko sala po ozwa pe musala moko sala likambo abi. Mon frère no otambola yo zo vana na mpasa. Ngaya wana kasavu partir d'ici jusqu'en passa mais c'est pour arriver demain. Non, dans le bibo papa to yo kana yo yebina ni yo zalaki. Yo zalaki muto lelo na Kinshasa muto ko koloba na yo ate. Yo zalaki na mbongo. Na Goma donc moyen ya kolobeza te mbongo zalaki nango soki zalaki pona bitumbo te mais lelo okoki ko se retrouver na niveau etoza nango te mais rien n'est perdu. Nzambe na lola kotika yo te. Hein? Bijou. Madame. C'est mes kolobakana ke pa na bino te. Ngaye lelo na ye pa na bino. Mec. Surprise. En tout cas, vraiment. Moi, banana biso. Ah, maman, ya bana. Anta naza koya hote, naza komona nzoto eza malamu. Kitoko ipe silite mwasi na biso. Par la grâce de Dieu, ndaba pas battre. Ah, oui, que na yaki kala naza kosolola na ndeko na ngai. Naza kosolola na yawa. Soki tembe lo kuti ngai te. Ya solo. Tu vois Bill. Donc n'eût été cette femme. Na yebite. Ngana moni basi basa mingi te. Komona mwasi kitoko boya cha sani na mutunde mwana. Vraiment il faut que battre la mwasi bien. Battre bien dans la citation ya vu bobuti wana. Aya pochati sani ya mpondo na moto il faut mwasi azala kaka mwasi ya lingio. So ikita mwasi mususu ndenge dana kitoko pembe kitoko akokenda tiki yo. Bill, nyonso tu na remercier kaka Nzambe. Yimta pesa ngai grâce oyo boy. Yimta pesa ngai aponela ngai mwasi oyo boy. Apona non, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te dire mais grâce à Dieu. C'est fait le mingi. Pour ça n'angeza la kinakuta yo en bonne santé ndenge na mungu. Il faut que vous ayez visité. Oui, la vie. Ah, en tout cas, visite nangé zalaki na sepeli mingi eloko makasi na yaki na tala bino na kuti bino na santé ya bien. Et sepeli singa mingi na tondisa mina esengo. C'est mec. Oh Mélanie. Ah, c'est mec. En tout cas, ma bijou na biso na sina comme prêt à kokende. Donc merci. Eh, c'est mec. Bon, ça va, grand frère. Gana moni na komi. Oh, na appelé à moi bako simoko. Orgazi. C'est Pelimingi. La visite na yo. De temps en temps, tu peux passer rendre visite à ton vieux. Orgazi. Bon, Yanine. Juste le cas pour un ma bijou na biso. Merci mingi vraiment baki santana mafuta ya bana. Et ça là que on a amené là-bas. On n'a pas cité na zana mbongo ya. Orgazi papa les gars monte là. Orgazi. Voya visite. Pale pesa na bandi wana nyoso kuna mbozi. Ça va yuko yana ndako. Bon, grand frère. Allez. Bon, mutika la. Merci. Mabi. Mozikito Minela oye! Mozikito Minela Mozikito Minela! Osi Molieki! Tokomela! 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 Tokomela!
moziki tomiliela na bandi tosepeli tobini tosali oyo nyonso tosalaki tokomi na moma na biso ya kaye kaka ndenge tokutanaka chez MM mtoto wa mama mpona mosala na biso ya réunion ya moziki na biso président rapport eza awa tout le monde bamama nyonso toza awa bapesi bacotisation na bango mais toza na mama na biso moko oyo azotungisa biso mpona problème ya bacotisation président azokoka kotiaka te nayebi te problème nini eza mama na biso ya manda nde moto azotungisa biso na problème ya cotisation bandeko na biso baza na Paris pardon Bibiche Kafuti couturière dame atindaki yaye atila bondo tokoyama baza na bacotisation na bango président na mbongo awa na kopeso awa na réunion na biso na muziki na biso muta zo compliqué biso zo betisa biso mutu ezaka ka mama Amanda s'il vous plaît président na yebite osani merci président en tout cas président elo mona ngina loba tozo regretter pour na Amanda so amoni kazo koka kozala kati na biso te tant mieux à libérer biso mais a fouti quand même banyongo Amanda zo pesa mbongo na passe benga nyonso to ba pesa ba mbongo na ba biso to na ba difficulté mais pour ni biso tozo pesa ba mbongo na biso Amanda ni ko pesa ba mbongo na ye décision ou pas na hôtel ma chérie maman yo comment les ala nani Ange papa maman makambo etali hôtel bon maman présidente pour na mandat amoni nyongo ya 180 plus 20 euros c'est 200 pesos ngai na peseli Amanda moziki to miliele yana yo pe moi maman que otake en plein air boyaya na poste maman ngai na bima boité yaya na chute ya solo papa no c'est là ben na so amonde na lati boy et on dit yaya c'est là non c'est là on met la les années. Amanda Kindoki. Ah, bah si. Zone. Est-ce que tu enregistré? La passe à côté. Amanda Kindoki. Et bandit n'est pas foutu non bon. Na passe en bon côté. Ah, ça surpris dans ma cambango. Il y a pas de mise la volonté de papa. Hein? Ngati na se yo mo monye mo na vandi na za sikina mo sutu ka fongoli sac la bimi singa ma. Bah si. Ah! Baptiste. Amanda talanga bien quoi? Non, pas sur explication dans le talanga bien, talanga bien. Talanga bien. Talanga bien. Au mona. Na tiketa lu boutin. Papi lu bangi. Va tsangisi mama bona major. Patina linga kecho.
Pourquoi que nataka ba yuma? Sur l'oxygénation des fois ba yuma. Ayo ko sala nga boité. Na yo ko té. Vous allez que moi sangaté. On ça bala bala, on ça na bien dé. Oxygénation la miso ba. Yo bi identité nanga. Est-ce que ça ko loba? Yo bala nga na bala. Et moi photo se comprendre. Na ba milliard boité, ba place à boité. Abandana ba yuma té. Na ko tolérer muso ba na té manda. Na solo ni. Na bomo yo. Na bomo na bomo na bomo. On ça ni yango. Abandana. Terminé tout ça, li Batista ta yo. Na té bombo aussi. Banana na pesa mbwa musi. Na ba pesa yo. O suka ko pesa poni. Mais la sécurité mo rapide. Abandana bo moto. Ah bandana. Yo. Comment ça va? Comment ça va? Oh Kindoki. Ya que on besi. Tema, tema. On dit que bala, na bala. Ton ni mala poni, ni na poni. On ni na poni. Comment ça va raison? On ni mata mambo la te. Encore ça pour la bête toi ça allait souder. Encore ça le couteau papa. Ça continue à boire. Tu connais un bon moment. Et puis mon cigare là, là on s'assied mon cigare là. Lissou. Voilà biso là. Oh ça va me gueule. Ça va là pour ça. Comment là you là? Lissou maman, Batista c'est là pour moi. Lissou Maman. Love you. Maman. Love you, mon chéri. Ok. Ça va bébé? Tu me manques mon chéri. Demi era pas mal manqué déjà. Oui. Nous avons un second ministre dans le monde. Oh, mon chéri, il y a mon service. Vraiment. Mais chéri, vous dites que nous qui sur la massanga. Si bébé, non tu musique. Non tu musique. Pour la musique ni les araka. Sima il y a moi les solo, tu vas pour la verre. La bébé. On a bien. Monter tous 8 amines qui m'a quand chérie. Pourquoi tu m'as dit ton nid modéro? Pourquoi pas la papa vraiment? Joli. Il y a un engagement dans mon chéri. Mais toujours quand même ton chéri, il peut dans la place dans modéro. Joli, non perdre.
Et là, Ok, mon chéri. je t'aime. Bonjour, papa. Bonjour. Amanda? Papa? Viens, s'il te plaît. Oui. Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va, chérie. Mais depuis quand on a ta lunette? Puis moi ça liba la lunette il me ne la mise pourquoi? Tu ne sais pas là on a pondé dans la tu vas la ta manette. Oh. Mais là il la manette hein? Ça fait longtemps. Mais que c'est ça l'inga bien chérie. OK, là viens Amanda. Personne. Ça c'est quoi? Hein? C'est pas chérie. Zambo to sambela ka zabu papa. On a côté ngango lelo. Ba 207 ba obete ba obenga esprit des morts. Mais aucun mata 207 par rapport à quoi? Hein? Imprudence nanga chérie. Naki mata 207 on ezaki ta volonté nanga te. Na côté na président JP Onyenze na mwasi na Jeanne Mabela ba telemisi na bango voiture. Ka talon te kasenga. Le roi pe ba roulage bazaki côté na letanga na ki mambo président JP Onyenze ba démarrer. Abwa kenga ka $100 abi ozwa transport. Luka Express. Nakuteka la 207 nande pe bandana beka papa eko aye folia nakuteka la 207 na chaka ka lokolo ka serveur lokwa kananga porter ka pia nazaki muto ali chez Tobokati mais Amanda comment t'as dit c'est mais on se comment casser vraiment hein mais il faut non c'est pas vrai Amanda si le chauffeur a dit c'est toi l'outil qui a accueilli vraiment non la ndende ba cheka la ba koma ba je ba mona ba mais on écoutez lui c'est aussi problème T. Hein? Ah chérie, pardon. Ah chérie. Non. Ça la calme. Mais il faut que l'on papa JP. Yo gotika papa JP. Je me atelemi. Yo faut l'on papa JP on y dit. Hein? Talon te casser la chérie. Viens s'il te plaît chérie. Hein?
place okenda wana. Lea, nabima na yo. Oh, nelamani yo lata. Mita na bi otali na mte. Lea, tanga pimena yo. Est-ce qu'ils ont la concordance? Hele, la moulati moko ezo yeba na tes robe de nuit. To ezali la mamu to bima nango. Hein? Modero, minga na za mwasi na yo. Mutu ko sombela ma bilamba pona bima beza yo. Mais je ne disconviens pas. Siko yo ko sombela na bilamba te. Siko zo loba na bilamba nini? Mobali ya mutu awazana yo ndi mobali na ngate ndo. Ko zala mayele Lea. So ba peso mbongo minerval, eleki likolo. Olongolo sombi bilamba. So ba peso mbongo wenzi. Également. Yo zo zelanga na sombi yo ngana ibiguna yo. Modero, ya solo penza ibiguna ngate. Lelo yo penza ibiguna ngate. Modero. Ya ba roba boye. Expliquez nga siko. Ya ba roba boye. Mais yo mutu mbongo sangate Modero. Nanga zalaka boye te obi ndenga na zalaki obi baguna nga très bien. Lea. Si vous avez place yo kenda so za place ma bête pourquoi zo boya ko mimanga. Toki osumbele nge lamba na changer ka kuna na boutique yango toki place yo kenda. Bon ta place OK. OK na bazua. Moi je pensais que vous allez na posa otambola na ngai lokola mwasi nyonso alingi otambola pembeni na mobali na ye nzoka ezande ba jalousie. En tout cas désolé. Bon, ngana ke na retard ya musique. Musique mo so ezaka musique ya solo yo kenda. Mais mapenga iti. Because mbele mtu baza muziki wana ba mimaka basi na bango te. Modero shimu muninga na na pe mama mwasi ya mona kacha muziki wa modero. Ngana sanyi pota mbwana ngate. Lea, ngani muzaka muziki yo zaka ndaku okipe bana osala biloko oyo mobali no asengeli ozwa na ndako soki jigoro sunga yaka na mosiki ye eza kontra na bango oyo ngana yo ngana muziki yo na ndako. Ok. Bon, les enfants, papa qui est hier. Bye. Faites-nous surprise. Oui, ça pour yo. Oyo, pour yo. Chérie, on a mis. Merci maman. C'est rien. Inongo boye vandi. Oso raisonner nini kofi na ngai papa. Soki nakanisi vie oyo nga nazalaki nango. Lelo oyo bisu yo tokomi kosombela nga bilamba. Bana na ngai non.
esenga pasi o mobali na nga onoranga oza papa bana na ngai eza te lelo so okomi na badifficulté soit tozosala te nga lelo nazodébrouille so nazwa to mwa quelque chose pourquoi pas nasala mpona ope yango nde esala opasi oraisonne papa nzambe aroulage ye moko ayebi soki akangi kuna ntango afungolaka na ye eza te koyoka mpasi na motema so ozolela so ozoraisonnaka esala bien te surtout bana papa yo nde fopesaka nga courage na bima ntongo nakendaka koluka mpo tolia mpo tozala bien eza te kesio naa na mbongo na kosalela yango nini soki oza te nayebiki ozalaki na mbongo osalisaki obokolaki me lelo oyo soki ngai nazodébrouye eza mpo oyo oza papa bana nga eza mpe mpona bana na ngai tika orezoni Ma chérie, tu es vraiment bien habillée, hein? Ah! Vraiment! Ah! Merci. Merci, ma chérie. Quand ndenge na uti koloba, staff MM chez mutoto wa mama chez Rudi. Bisika oyo eza staff moko bato malonga ba yakawa. Lokwa biso ba mama ya mosiki au milieu là, lokwa ba papa ya mosiki au milieu les aboyete. Les aboyete. Mama Rudi et moi sali biso don ya 5 casiers bien, ya 5 casiers. esengola ngai bozali ba mama ya mabele bozali ba mama ya mabele oyo mabele oyo eza ya bino parole na mama présidente. Bon, merci papa président. Quand ndenge to mesana kosala na mosiki na biso kambu ya papier papa président to lobby munoko esui bata misika na poto baza kotinda bandeko na biso nyonso tovandi ya toza kotia mais tozo comprendre que jusque là toujours maman Amanda tene la biso no likambo soki pona nga mama présidente na moni soit azwa suspension poto lembi batu nyonso oyo bazotia cotisation tozoyeba te ye ezanko eza sabotage par rapport à quoi et par rapport à qui ezaka libabe nde olobi maasisi yango na lobi soti akende ba mama ba papa moziki oyo ezali na bolingo na sima bolingo wana ngai papa président nazwi prise en charge c'est-à-dire banyongo nyonso ya mandat nga mutu na kofuta. Excusez-moi, excusez-moi, s'il vous plaît, président. Amanda rapporte à quel makone, mais quand tu es que tu es ah, président. Biso toza ah, mutu, avec un dengue naie, ou avec un musique un dengue naie. Yo za marié au bala, Amanda za marié à bala. On va cherche na été. Mon bali na est cherche na yé. Moi je dis 2 millions là. On est président. Nana tia kate mutu moko. O tia la kanga. Biso on le met ça bolingo. Ah bon, maman yokozu. Maman Zizi. Na lobi boy. J'impose maintenant état que président. Tango to bandi moziki oyo na mwasi oyo. Bino nyonso bozala kité. Boye koya bokuti biso. Pona mandat. Bosenga ka yeli susu mbongo te. Bosenga ngai. Amanda baya a miliela kité. Allez, je pose. Moziki to miliela Ah bon? On a lobby ya mwetikali. Ba maman, ba papa ya moziki au milieu là, tous à la dessus te. Tous se décourager pété.
bomoni soki tondima kopona place oyo Chéridi awa toyebaki pourquoi puisque bana poto nyonso o bayaka ana staff mtoto wa mama Chéridi awa bango nyonso bakitelaka awa na Nyangwe awa bayebi yango pourquoi pour mona poto nyonso aye Kisasa soki akomi nanu Chéridi te a visiter na okini te donc siège ezaka Chéridi ana Nyangwe awa alors yango toponaki esiko mpo bato ya valeur bana poto bato nyonso lokola biso mpe moziki omilela toza bato ya valeur yango toponaki esiko oyo tofutaka mbongo na biso chaque fin du mois oyo eza kosala mpe valeur na biso moziki omilela boye te tozala dessus te tose découragé mpe te na oyo nyonso président auti koloba je crois biso nyonso toyoki mwa toli muke on ameki kopesa na biso je crois à la prochaine tokoyeba lisusu nini tokoki kosala mama Amanda tu es assez grande tango lobaki oyeki akomi komisa kombo na ona moziki ba mama au miliela oyeba eki okoki olobaki oza mwasa libala oza forme d'affaires okendaka babene okendaka bisika songolo pakala oza na makoki ya kopesaka ba cotisation na yo mais je regrette beaucoup ekomi président fois azwaka charge na yo ezobetisa baninga mosusu mabaku sala ozonga na nzela pesa mpe mobali no valeur toyebaki oza mpe mwasi ya libala eza boye te tokutani semaine prochaine. Amanda, ma bien. Amanda, oui que non mon clarté. Cicatrice aux années. Cicatrice au mot. Cicatrice aux amis non. Oh, na tout on a na zo ça sert de bain. Ya. Ko ça va te sous ouais. Ya di kambazo maman. Mifune yo bashambe na ngai yozali mwazi oyo na pona mifune yo banzodo mama mifune yo bambongo papa mifune yo bambongo mama mifune yo bashambe na ngai yozali mobali na ngai uzali kitoko na ngai mifune yo bashame na ngai yozali ngo motema mifune yo bashame na ngai yozali kitoko jolie mifune yo bambongo papa yozali ngo banzozo mifune yo bapasi na ngai yozali nyonso na ngai mifune yo basharme na ngai yozali ngo bandimbu mifune yozali ngo banyonso na ngai mifune yo nyonso na ngai mifune ngo bashabe baba yozali ngo motema na ngai mifune yo bambongo baba mi pouvez pas
bakangi ye oyaya na nsima ya ndako baza kobeta manzonzi Suba papa. Les enfants. Papa. Okomi kosuba ti liboso ya bana na bilamba modero. Omondo opesa bana musala busoba. Modero. Omondo opesa bana musala busoba vraiment. Modero, ouais, quoi ça rana bana comme modero. Hein? Ah. Mutoko za boete. Laissez-moi dormir. Tene kitoko boy. Merci maman Sephora. Olati kitoko penza. Bah, ezali cadeau à madame. Bien habillé. Merci.
bana naza kuyoka. Papa. So moninga na komtia papa parce que comportement modèle papa na sina lembi yango. Modèle azo ba teke tozana bana bazana mike bazana besoin d'éducation na ye. Papa. Modèle a lekisi. Modèle soki abimi chaque jour papa modèle azo ngaka na quit. Oko imaginer que modèle azo na quit. A quit liboso porte bana nde bazo mema modèle pour pas côté na kati ndako. Tala dégradation ni papa. Suka sala ngi masanga. Suka simbi ko finga nga ndenga na za mwasi na yete. Suka bani ko finga nga papa atala akuteke bana bazawana. Et ko sala mabe pa bana et puis bana baza bana basi. Modèle mona kangote papa. Et ce qui est plus grave papa, modèle azungi na kwiti na ndako. Akoyi liboso porte papa a subi na bilamba. Mon cœur. Grand frère na yo subi na bilamba liboso bana. Papa tala nanu. Bana ba yeko tumula papa bango subi na bilamba. Bana ba zui modèle ba koti modèle na kati ndako. Éducation bana ngeza papa. Moi bisanga na navona kana libala on kana ba pesa boy. Suka longo masanga na ye nyoso ngam funa futa yango. Suka utina ba quit. Quit nyoso fese na ko finganga. A moins de bana bazawana yikutu bana kipakate mala mo finga na asiti ko finga la ne wana subi na bilamba ti tongo ko tane ka wana salon papa tay mo botela ngano dikambo nasani papa atay mo modo ske fo afasa ngane ngazo sabo papa muziki ngo yakendaka ata mko muka memanga na muziki wana te so ke muziki azongi kwitikaka mungu muna nakate kufuta bana minerveux les ara na passe pas modéro eba teke bana fo batanga. Il faut qu'on soit dans mes conditions pour me sembler il y a foutu dans la classe. Mais chaque jour on a quitté papa. Bukilo. Makamu de loza busala. Mon pépiment kuizui. Asibulanda te. Izana makamu susu dribi ni fabu sobla unanda. Segele bimaka bibimi ate. Soki segele bimi ibanda ibali de wangili. Ma, ute, luzana bana, makamboi mudela uti na mukala, ngana kanisa katika. Bazalaka suku bazwani na ige bileta akenda Rwanda. Bakekumela lele bakuya bitumba na njela lele msusu Sadami na makoli zaite. Lele msusu sentiri kendaki. Izaka lela yaka watuna hii. Lugula mutapiaga bakomi nyona ndako nzana. Menzoka na ndako apinga kayo asabisa kayo soku uzalindengini. Mama uzamwasi kito. Ibala babati la kawo. Ukenda je. Ngana kuyana ndako na pesa ye conseil lugoyoka. Ema sekere ndengo ibisi ngayo ibisi leki na ye. Koluba hu susupa ya mutu te. Sutu likambo masuba oyo masuba. Masubiza mabe bumba sekele soko ibisa ngubatu susu. Makambi bebe bumba sekele babimisaka ngubo ite. Ngakutu na zatata. Soko 10 batu alibana. Asikene kwenzi. Temeki. Olo mona na loba. Mamboto obe salimi supasi. Mais le que c'est important, mbali azayo. Moi si mutabatela mobali na ye. Moi si mutasala effort, mbali a changer azo mapena banzela malamu. Libala soki komi au pesa ba rapport ya ko expliquer ba tu ba réalité ma besoin de kanakati libala neza aso malamu te. Nga tant que les kambali na yo, conseil na ko pesa yo, au garder secret, ya mamunyo so ele kananda kuna bino. Bomba secret. Le quoi la papa lobi il est mort ya kolobela ye mutashanza ka pe na ba conseil mutashanzaka en plus ko bossa na pe prière te c'est même qui salaka na secret libala na yo lelo bobet daba na Belgique azane sengo na libala na ye pa yo ka conseil to conseil aka ye le quoi la simba ka conseil wana lelo a mon sengo libala lelo azana kimia c'est même qui na basala nzambe bazali. Tant que vous avez un rapport de papa, le rôle est celui qui boye sous la carabouille. Associé à la prière, au lieu que au bengi Mylène maman na Jason a un réseau simbate.
obengi adi tundu na Suisse on les aussi maté c'est mec na problème ezali yone mwasi zano na kimia o maîtriser mbaye na yo atayi na bakuti ko ganga apete maîtriser nani soko oké na ona malembe ngala zondima que yaya au changer na ye au tikane kuzoba wana au changer là c'est mec kimia za papa mati bala maman kende kukuta bana Kala. Oui, mais on combien mon kala. Ah. Oui, banda kala wa, bana bavandi si ba peso ata jité. Tala moi c'est bon, tala ndila zovuta. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est dégueulasse. Yo tu wapi? Tonton maman, bonjour. Bonjour maman, ça va? Bonjour. Léa, yo tu wapi? Modo nazai musikate? Musikate? Oh bon, ah ouais, pas maman nelika londeza musika. Yo bi combien de temps na salia? Et pas maman nelika londeza kaka awa pembeni. Hein? Mupaya ye, bana mtu bapesi ye kitia fanda. Yo moi si mobimba. Mais moi je ne comprends pas Léa. Et puis la mani nous otambola nango na nzela ba bamona ke moi si ya modero. Hein? Ozo le kapemena ba tuba yo ka solo ya mbezo bimisa.